Voilà, bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble, kaka sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana image moko, nazo talisayo, omona, la contradiction, ya communiqué officiel, oyo, police nationale congolaise, et salaki, pour un problème, il y a couvre-feu na Kinshasa ou encore na RDC. Mais quelque chose là, selon communiqué, il y a la police, baloba qui sont qui 21h et beti, côté nyo se écoute lio, lala wana. Côté ka écoute lio, lala et sika écoute lio. Mais cette fois-ci, c'est la contradiction. 21h écoute li bandeko na boîte. Bandeko, bakangi musique. Ba préféré balala na bango na boîte pour 21h écouter li bango wana. Mais landa vidéo oyo ka contradiction. Qui a raison, qui a tort? Landa après tout pesa yo ba analyse na simato landa. Je m'excuse mon macho. La vie mon macho. On a investi là, on a écouté l'autre, on a la wana. Sauf que maintenant on a envoyé du corps. Mon macho. Je m'excuse. La vie mon macho. On a investi là, on a écouté l'autre, on a la wana. Sauf que maintenant on a envoyé du corps. Mon major, je m'excuse. La vie, mon major. On a investi là, on a écouté l'autre, on a la wana. Je m'excuse, mon major. La vie, mon major. On a investi là, on a écouté l'autre, on a la wana. Je m'excuse mon major. La vie mon major. On a investi là, on a écouté l'autre, on a la wana. Sauf que maintenant on a envoyé du corps. Mon major, je m'excuse. Voilà, tout ça wana. Population, topé peuple. A zongiseli police maloba na ye, a rappelé police communiqué na ye o ya pesa kiza communiqué officiel o epesa maki na RDC Kinshasa soki 21h ebeti côté écouter lio lala wana communiqué wana eza na ba télévision eza na ba chaîne YouTube ezali kende soko landaki yango te ke landa menga na landaki soki 21h ebeti zalaka ka côté écouter lio lala wana. Même ceux qui ont en nzela kende ko senga place na poste ya la police lala wana jusqu'au matin. Na banzi papa sango pe alobela ki yango bosolo na politique. Una pezali. Voilà. Mais maintenant na minute au peuple a rappelé major ya la police oyo bango balobaki. Bango ba préféré balala na kati ya boîte en toute sécurité. Yoka kino pe alula ambiance ameli masangati abosani air. Na muta obeta musique na muta oteka masanga na muta omela bango tout ambiance babosani air 21h ebeti wana. Voilà. Question eza baza en toute sécurité pour baza na kati ya boîte. Mais police aluki abimisa bango babima bako kende na moyen nini? Parce que na minute ni taxi ni bis ni moto oyo ezo circuler. Silence absolu na ville bako kende na moyen nini?
or soki bakolinga ba appliquer ba loi na bango oyo elingaki esenga lokola eza boye baza ebele bozwi bis ou bien bozwi ba pick-up ya la police bomemi bango bokekitisa mutu na mutu liboso aporte ndako na ye en toute sécurité parce que na minute au transport eza te bino bokobimisa bango na kati ya boîte akokoma kaka na coin bapolisier baye bazingi bakoyiba ye bakopie ye bakobeta ekokoma baamande ebele siko oyebisanga ndenge bazoluka babimisa bango bazotia bango en sécurité ou en danger parce que bazoloba bien na minute au transport eza te baboyi kobima na boîte po transport eza te même pas moto ezo circuler te silence alors selon communiqué officiel au police alobaki côté kuti olala wana yango bazo rappeler na police tika biso tovanda awa jusqu'au matin mais police azoko se contredire na communiqué a se contredire na loi o bango moko batiaki ba ordre o bango moko batiaki bango moko bakomi ko contredire yango na ebité tozosala analyse bon soki babimisi bango wana eki bakeko boma moko to babomi mutu parce que mboka wana crime comme makasi na minute ba cité comme silence ndenge bazana bango nyosu bauti commune mote bato angalie mabakozala ba na ville mutauti na rond-point bazali mutauti na lemba zali mutauti na bandala azali mutauti na kingasani ya suka azali mutauti na mikonga azali yebisanga akolongwa na ville makolo ti na kingasani ya suka tandis que ville eza na silence couvre-feu pesa réponse côté wana akokoma to akokoma te pesa réponse c'est-à-dire elo ni tuenga etoloba omoni mboko yo na ebité biloko ezosala na mboka to comprendre te bozo tia couvre-feu bobosani vie sociale ni neza na mboka na biso na minute au couvre-feu ebomi bato ebele nzala ebomi ba famille nzala ba famille na RDC bakoma kolia na nzombo le soir bato bakoma kokende ba wenze ya butu wenza pokwa ezobanda 18h jusqu'au matin 18h jusqu'au matin tu es d'accord avec moi wenza butu eza na wenza rai matete wenza butu eza na selembao wenza butu eza na molar bandal molar wenza butu eza na côté habitable wenza butu eza na marché central c'est-à-dire eza na ba maman o bazoteka na moi voire même wenza butu eza na marché ipeni kuna na likolo ezali voilà wenza butu eza partout ba wenza butu ekomi partout na Kinshasa par rapport ya ba moyen oyo ba famille baza nango par rapport ya vie sociale oyo mboka ekomi nango bato bazo vivre na ba wenzi wana butu nde air matembele kotaka air pondu ekotaka air Thomson ekotaka air mwa kwise ekotaka siko bino bobomi ba marché wana ba mama ba oteka juste obi ba famille combien bazo souffrir ya bino bo landisa po ba français ba che couvre-feu bino pe bo che couvre-feu mais ba français bazo futa bandeko na bango ba français baza na vie sociale ya bien mais mboka na biso eza na vie sociale te ba mama bazolela ba wenzi wana nyonso eza lisusu te parce que mama bimara na 18h ba uti ko bimisa pondu tout consort ba ekotanda ba koteka butu mobimba ti voire même 3h 4h ba panzani ba oya tongo ba yokota bino bobomi ba marché wana ba famille oyo baza na basse vie ba kolia ndenge nini bato nyonso baza na ba moyen moko te na moi bato ba na ba moyen basali ba marché na bango bale mais ba famille oyo baza très basse ou trop basse bayaka kosomba biloko na butu ya 18h 19h 20h 21h voire même bato baliaka na 23h bazali oyebi condition ya vie ya Kinshasa mais bato bache couvre-feu tant bazo tiango est-ce que batali rang social ya peuple batali rang social ya population vie sociale en fait vie sociale ya peuple batali yango toza na vie sociale nini na RDC poto ke na application ya ba loi ya ndengo wana ya ba couvre-feu ya ba biloko ebele couvre-feu yango eza par rapport à quoi c'est ça aussi la question c'est par rapport à quoi couvre-feu eza par rapport à quoi parce que ba mboka lokwa ba Afrique du Sud côté kutu coronavirus yango eza ba couvre-feu wana tozomona te eza ya ba marque ya RDC te mais na RDC il y a absolument silence par rapport à mambo ba coronavirus pour yo loba te de show couvre-feu pour na corona ngo eza côté ni na RDC yebsanga corona eza côté ni ba kosaka biso babanda ko kanga bibemba batu na makasi lelo esila
yo kaka suba la sara bibemba corona na Kinshasa tala buzoba tu vas non mona bakangi ebembe docteur na bato bazoboye le bembe baboyi na ebembe na bango babi bapesa bino $1000 bokondima na corona tant population est dénonçant ki bango to bimisi biloko wana nyonso na ba media silence yo mona ka suba ta corona na RDC yo moni subi bemba corona na RDC na minute onde toloba yo mona ka suba biloko wana na TV ebemba corona na Kinshasa na RDC so moni yango c'est ça ils a biloko abuzoba yango to tuni couvre-feu wana eza par rapport à quoi eza sur cause de quoi sur base de quoi couvre-feu ba peuple va se souffrir couvre-feu ezanga mutuna makolo babomi ba marché à butu bato basombara biloko na butu bato nyonso banza na bozwi moko te ba mama basolela tolandi ba émission ebele ba mama bateka na butu ba oteka isusu te po wenze na Kinshasa ekotaka 4h bakangi na pokwa 17h 18h bake bata 18h bakoti toza na 2 gons voire même 3 gons parce que bata moi bazoteka selon ba possibilité à moi et bongo bata butu ba oteka isusu te et bongo ba famille o ba vivra na nzombo le soir ba famille o ba vivra na wenze ya butu ba oliani na minute ya souffrance mon potou mboka désordre pays en jungle rien ne marche. Donc voilà où tu as tout Sabino, tu as tout la Sabino contradiction il y a la police na population, contradiction il y a police na peuple. Police à loba qui côté écoutez li la wana, mais écoutez li bangwana balingba la na police abiba bima po ba kende wapi. Na moyen nini transport ezate pour prévenir bango eloko morote mais bolobika ababima. Est-ce que soki babimi na boîte ndenge bazé belé, omoni bango na kati bazé belé. Tant azo tia likolo kaka na coin. Ba policier ba ko piller ko banda na chemise tina sapato alati na makolo tout ba ko yiba ye na téléphone ekomona na te surtout téléphone et mona na te na sima ba amende qui a raison qui a tort pesa biso ka ba réflexion na on commentaire et ko sala bien merci beaucoup ba émission na biso ezoya partagez votre émission aimez commenter ko sala bien ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission izakuya ciao.